Préfère ma sang à faire un bagounaye. Les choix est individuels pour colligner chonayo. Les couleurs ne se discutent jamais. Chonayo yayo. Yawe yangai. Yangani nakati ndeko nangai. Mano ezaya yo oya hape ezaya ngai santimano desina yo baguna ngai bashona ngai tika konyo kwa mapona makambo nanga tonanga ezaya commerce teo ay 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 mama ezali kaboya tambe Eve bafani mazanga baparan Ashege bakolela Bepesa lisungi Zamba pesa nga motema ya koshanga Oyo bazanga Ono inanga Onambe akamisa Zamba pesa nga motema ya kosalisa ba oyo bazanga Oya yo bozi Otopera kosomba bilamba biju ya talo A chacun son destin, Gunayo, Shonangai. Ezaya yo, Ezaya ngai, Ezina yo. Bapeme bafami bazanga baparent bashege bakolela topesa lisungi zamba pezanga motema ya kosuku mokabola na boyo bazanga bozwinanga yo namagambo oyo pesanga namabezanga motema ya kosalisa baoyo bazanga oya yo bozi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo A chacun son destin, Gunayo, Shonangaite. Naika boyo, pesa, Kanda pesanga motema ya kosalisa ba oyo bazanga. Oya yo bozi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo. A chacun son destin, Gunayo, Shonangaite. Kosoma bilamba biju ya talo A chacun son destin Gunayo Shonangaite Ezaya Oya ngape Ezaya ngai Santimano Desina yo Baguna ngai Bashona ngai Chikako nyo kwa mapona makambo nanga Soto manga Ezaya commerce teo Baveve bafamia bazanga baparent Bashege bakolela Topesa lisungi Zamba pesanga motema ya kosalisa Kavala na boyo bazanga Bozinanga Très important la chanson Ikaboyo pesanga Zamba pesanga motema ya kosalisa Baoyo bazanga Oya yo bozi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo A chacun son destin, Shwanayo, Gunangaite. Zamba pesanga motema ya kosalisa ba oyo bazanga. Oya yo bozi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo. A chacun son destin, Gunayo, Shwanayo.
pesanga motema ya kosalisa baoyo bazanga oya bozi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo eza ya yo oyanga pe eza ya ngai santimano bagina yo baguna ngai bashwa na ngai sikaka nyokwa mapona makambo nanga sitonanga eza ya komerse teo Deme bafourbe bazanga baparent bashege bakolela topesa lisungi zamba pesanga motema ya kojude kukabola na boyo bazanga bozwi nanga zamba pesanga motema ya kosalisa baoyo bazanga oya yo bozwi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo à chaque son destin chona yo guna ngai Mba bezanga motema ya kozalisa baoyo bazanga oya yo bozwi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo à chaque son destin chona yo guna ngai Baveve bafazer bazanga baparent bashege bakolela topesa lisungi zamba pesanga motema ya kosala bazanga bozwi nanga konzambe apambola motema ya kosalisa baoyo bazanga oya yo bozwi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo à chaque son destin, guna yo shona ngai te. Eza ya yo yanga pe, eza ya ngai. Zanga motema ya kosoto kukabola na boyo bazanga bozwi nanga Zamba pesanga motema ya kosalisa baoyo bazanga oya yo bozwi yo prefera kosomba bilamba biju ya talo à chaque son destin guna yo shwa nangai Voilà, aujourd'hui on va parler concernant les enfants de la rue na Congo. Pour makambo oyo, et le petit ninga na la vidéo oyo. À cette heure, ermoko nazalaka trop busy, mais je me suis dit, je fais quelques minutes pour na la vidéo par rapport à makambo oyo le kaka. Ya modèle amboka na biso tozana choix te tozo bujito lobela kango. Par rapport à kambo ya pasteur oyo, kambo mutunyo so ayebi yango, otozomona na kati ya media, pasteur moko ya 70 ans. O ake kobala mwana ya mwana na soki otali bien soki aza mukolo koza ba 15 ans. En tout cas miso ekosa te. Po toyebani. Muto mwana ya 18 ans, mwana na za 18 ans te. Ata soki aza na 18 ans c'est aza tokelo ba papa na lobi a utiko kisa 18 ans. Mais envoya bien, regarda bien la petite, elle n'a pas 15 ans. Elle n'a pas 15 ans.
Babiloko wana ça fait mal et soa kama kasi na ebité ce que zana bato ba oka passe modèle biso tout oyoka. Babiloko bon ça fait mal. Comment na ke tout à la bon boy ba respectera mutute, ba respecta surtout la femme, elle n'est pas respectée dans mon pays. Donc ce que zana ozaka na moi influence na oko ça e onyo solingi. Na bana basi onyo solingi. Et comment na papa wana na mwana wana nga penza e chokanga. Et choka kinga na modèle mo na ebinenge na ko expliquer bino angote. Et le quoi ne choqué nga na modèle moko donc nazanga ki na pongi. Et ce qui a fait mal comme on a que papa yé moko a lobby que c'est moi-même qui a donné mon enfant à mon pasteur. C'est moi-même qui a donné ma fille à mon pasteur. Tala niveau bande konangai. Yé moko papa nde ape donc exacte que consentement ya la fille. Papa aye ko confirmer ango. Eza biloko e ko ki ko tinda ba kanga tata wana. Tout de suite na ba pays penzo eza na ba loi. Ba nge ba kanga tout de suite papa wana. Yé pesande aye su ko ese su passer na kati ya libulu. Yé pesande aye su ko esa passer na kati ya libulu par rapport na makambo to benge pasteur be na ebite su ki to ko benge vraiment pasteur et papa wana. Net ce que tu benga mutuana pasteur. Eza batu moko ba buro moko boy, ba lata ba simba bible, baza ebele na Congo bandeko nanga ba simba bible. Et puis bazo ya ko lave ba lavaka ba cerveau ya batu. Ti mutu azwa mwana na ye apesa pasteur. Ezate ke apesi ke ekoli selanga mwana akola wana education ya bien pa pasteur te. Apesa ye pasteur wana alala ka mwana na ye. Pasteur wana a déviergé sa fille. Le papa wana balaka jamais mwana waza déviergé. Ya balaka bana basi baza déviergé te. De ye moko a déviergé mwana na yo ozui opesi na muto. Ezate ke moi ce n'est pas ya liboso. Po azwa ye lokola 12e femme. Est-ce que papa wana zui temps ya ko réfléchir pour na mwana na ye? Et on s'étonne quand on voit que na babalaba na biso ba shege ba tondi. Ba enfant de la rue ba tondi parce que ba para baza ba inconscient la majorité. Parce que moko ko yaka po panza lupango po amoni ke bana baze belé ko bando pese mbongo belete abandi obimisa bana bandoki. E o mona ba para bazui bana ba boaki bango na zela bana baza bandoki. Ale po batika la na service ka ya pasteur wana mbongo no se bazuzu ba pesa ka pasteur. Ba bengani bana nanda soit disant ba pasteur na linga kuto ko benga bango ba pasteur te. De bo créer lo komoko boy pour na ko panza famille po batika la ko utiliser mutu moko boy na propre intérêt na bango. Soki otali papa mwana wana na pasteur wana okyo bota d'ailleurs papa wana. Le papa ya mwana pasteur okyo bota ye. Na mutu ozoka bela ye mwana na yo aleki okutu na kimukolo. Makaboni soki na Congo te où est-ce qu'on peut faire ça? Tout ça là, la pauvreté. On a peut-être passé, on a promis qui est que ako pesa selile ya mboko ya vandi azala na selile kuna église ya papa wana abanda kolia mabonza a sacrifier mwana na ye pona mabonza. Et les gens comme ça, exactement que au moins si papa a sacrifié mwana na ye. A sacrifier mwana na ye pona mbongo pona mabonza. Bandeko nanga pauvreté za la bien te. Pauvreté za bien te. Ce qui otali bien batutu wana, c'est la pauvreté. Yo ke soki misale za na mboka wana batutu bakenda misala, passer ni na ko sakana na famille moko boy. Passer ni na ko sakana na famille moko boy pi bandimelie. Passer ni na ko sakana na famille moko boy pi bandimelie sakana na bango. Eko salate? Pasteur moko mnina ko yakosaka na famille moko boye soki batu nyonso bazalaka na misala tout ça c'est la pauvreté biso siko tolinga kolanda eloko na racine te tokenda directement to bandiko finga mais la question que nous devons nous poser ça vient d'où ça là? D'où vient ça? La racine ezanini. Eza pauvreté. Mais ça les ate, ça les ate, amoni ke passe, azomona pasona lokola nzambe, bazalaka na temps ya kosala eloko mususu te, apare kobota bana ba sexe basalaka, eza kokende na ba église. Omoni ba église nyoso eza na Congo wana, ba église nyo toutes les églises qui sont en Afrique là.
soki Afrique etamboli ndenge poto etambolaka ba église wana mutu akoyebisa bango bakanga te bakokanga bango moko parce qu'il y aura pas les gens pour y aller. Mutu azana rendez-vous ne ya musala azana ba programme na azana akendaka asalaka 8h ya musala lere azongi azana temps ko se reposer temps ya kolia temps ya kosola na mwasi na bane est-ce que azana temps okende église azana temps na ngote mukoloka Afrique ko fongola miso ke bayeba ke ba église wana ndeza ko endure ba Afrique belé na kacha ba erreur nzambe akosala ti ozwi mwana na yo ya soki 15 soki 12 oki okabele tata moko boya 70 ans pour la pauvreté. Pour kende ki place moko bokendo ko ta place moko boye basokoli au cerveau. Soki po talibie papa wana na mama wana bavanda kanda ko moko te. Selon ma elobeli na bango ti sanke baza mwasi na mobilité. Tam su pe ba créer ka tata wana. Tam su ka ba créer tata wana. Tala kutu place yango ba eko filmer mwasi wana donc tam su mama wana zalaka ye na bana na ye. Papa na ye ko botole mwana na ye po ya zana besoin ba pesa ye selili moko e pa ya buro na bango ala ba eko balisa mwana ya mukendenge wana na papa na ko simba mwana wana ndenge nini wana ezali ko boma. Et puis musala ya linga ko dévierger ka bana. Est-ce que c'est normal? Et c'est après que nous cherchons le tolobaka ba rwandais, tolobaka ba rwandais de bazo nyoko lamboka na biso. Oh mindele te, biso moko nano. J'arrive, je prends l'eau. Biso moko nano. Tolko c'est la kaka papa. Oh ba rwandais. Est-ce que papa wana azoya kola na mwana ya 12 ans? Est-ce que azar rwandais? Papa wana azar rwandais tan? Congolais omoni soki boza solide, boza solide. Boza na bolingo, bolinganaka, boza na kamabete, ata ennemi akoya oya akozwa place okota te. Ennemi akoki koya akozwa place okota te. Na mboka na biso batu baza telema ba égoïste mutu na mutu alingi kaka ye. Do yeba benga ye patron de patron po a utiliser batu misusu wana. Yeba benga ye nde patron. Malamu ya azala nango batu misusu bazala nango te. Eloko ezoti na ba para ebele ba bwaki batu bana na nzela eza pasi. Il faut toyeba ko lukali kambo na racine. Congo wana eza problème sérieux bandeko nanga. Mboka ezanga loi. So batu balobi bo boza ba jaloux, boko fi baliso. Eza likambo ko fi baliso te. Bandeko nanga dans notre pays rien ne marche. So batu balobi biso tout ozana bolingo mboka na parce que eza mboka na biso. Na niveau que ya papa botala ka necha na poto likambo na be papa na basi bakanga ke kala. Akosala ngo kutu te po ebi mboka bango loi eza. Papa na ti azo kokisa 12 femmes. Ba dirija bazanga na mboka wana te ba mona te. Loi na biso loi na biso e autorisé à kutu polygamie te. Polygamie a pamba te. Siko mutu moko boye lopango ne batu nyonso ba yebi. Place avant da mutu nyonso ayebi ndako na etage wana mutu nyonso ayebi. Place ya kotia bana baswa et puis abala kana kishasa te akendaka na ba intérieur akendo profiter na batu bazana possibilité te batu bazana pasi batu bazana lokote akiko zwa bango ayebisi bango soki akopesa bango nina azwi mwana na bango adotaka bana baswana cérémonie ya mariage coutumier totika komona te tomona kaka asi avandi akomi kolongola voile à chaque fois tokuta akasi avandi abandi olongola voile ala keko lala mwana batu wana apesa adote pa mutu te. Oyo po batu ebele bakoti na ba TikTok nde bazwi kolobela ngo mais moi si mususu avant mwana oyo mwana wakende kozwa na Bukavu kuna soki na Goma kuna la fille là j'ai fait même les vidéos sur ça sur YouTube. La fille est arrivée, elle était paralysée dans cette parcelle, personne ne la connaît, personne ne parle pas sa langue, elle parlait que le swahili et le français. A retrouvé na kati ya lupango ba mama mikolo ba ko baleki na ba mama abotaye. Papa na ye apesa ye pasteur pe wana. Tolobela ngo na YouTube tolobela ngo mutu moko pe alobela eloba eloko te mboka moko boye ba lobaka eloko te siko nana ko banda ko défendre biso soki gouvernement soki ezolobela biso te nana ko banda lobela biso ba biloko boye il faut quand même mutu moko boye il faut quand même l'état ezala etelemelango hein soki bazo lobela biso te nana ngo ko lobela biso
Yango ozomona na Congo donc jeunesse eza ya kopola, jeunesse eza ya kokufa. Oh jeunesse nde avenir à lobby. Jeunesse ya lelo nde bakolo ya lobby. Mais ceux qui ont bien préparé les lotés, lobby siko nana ngwa kosala parce que vie ezalaka chaîne, ezalaka succession. Biso tozaki bana mike, les loto komi mikolo. Si mana biso il faut pe bana bazala, oh pe kozala mikolo lobby. Et c'est la vie, c'est comme ça et ça avance. Et loko mundele a kengela abate la lokwa jeunesse ezate parce que yangonde lobby ko simba flambeau. Yangonde ko tambisa makambo lobby. Mais nambo na biso rien du tout. Du tout. Papa on a bati penza na ba caméra bazo filmer azo longola penza voile na elongi ya mwana ozo mona que c'est un bébé innocente. Et puis aza ye mon côté ba bourreau wana baza ebele soit disant ba pasteur. Baza ebele na mboka wana. Bazo e violé baza wana ezali viol ba pédophile. Mais au moins bangwana ba simbi Bible alléluia et puis baza ko laver cerveau ya ba parents pour ba ya ko récupérer bana wana. Nanzala ndi tinda ka batu bakenda kana ba église wana nzala. So ki penza misale za kana Congo wana ba église wana eko kanga yango moko muto o kanga ngote eko kanga moko yango moko. Siko misala po euta wapi? Il faut gouvernement de lukela batu misala. Il faut l'été ça la batu misala. So batu balingi baloba boko fi baliso boko fi ba mais batu bozo bisa bango bako fi baliso ba fanda déjà na poto. Baso ya koloba pona souci ya mboka parce que to lingi bande kona biso pe bazala bien. Tala na niveau ya kobala mwana ya 12 ans ndenge wana. Et puis papa na aye koleka tala ndenge batu bakomi loko ba mito na Congo. Papa peza zo ya koleka zo be plus ezali que papa moko bo papa normal azo mi benga pe pasteur. Na yebi so ki pasteur ya nzambe so ki baza ba pasteur ya nini ba itiza komba Jésus pour basala ba makamuna ba comment un pasteur un homme de Dieu un serviteur de Dieu o ya yebi ke linga moninga ndenge omilingi yo moko okende ko kaba mwana pa mutu. Papa wana longola ka mwana no bilamba mwana ya 12 ans azana age nano ya kosakana na baninga azana no kokola okendo pese na papa 70 ans pasteur wana koki kobota nde papa ya mwana wana tala ndenge batu bazaba inconscient. Et puis azoya koloba mutu penza adindisi pasteur sous makasi eza papa ya mwana wana alobi ngai nde na pesi pasteur mwana nanga donc eza consentement ya la fille. Ah makambo ya Congo yango emoko nalinga ko kota na ba media congolais te po okoka ka pasi jamais osekana nous jamais papa zo kaba mwana et puis azoya koloba ngo donc na yena pasteur baza batu ya kokangama na mboko eza na loi papa wana biloko wana omona ba occuper yango te bazo s'occuper na makambo ya ba vote na bango po bazo ba place na bango ba siège na bango bazo na makambo ya ba vote ba ko s'occuper ko tuté muto lobela yango te muto ko nini azate papa penza zo loba afongoli kamera ne mutu penza dindisi pasteur makasi kaka pasteur na kaka papa ya mwana wana makambo ya lobby eza c'est grave. Ngai moko nde na pesi pasteur mwana na ngai. Bozolo baloko aza mwana bino. Mwana za ya yote aza mwana ya biso nyoso parce que c'est abimi na mokili. Pourquoi ana poto l'été futa abana? Est-ce que baza bana na bango? Non. Mwana soki asi abimi akomi ya mutu nyoso parce que mwana wana lobi okoza pe ministre ya mboka wana. Okoza la pe président ya mboka wana. Mwana soki abimi azalaka ya mutu nyoso. Pourquoi bapesa ana poto mbongo ya bana? Pour l'encadrement ya bana parce que bango de ba ministre ya lobby, bango de ba président ya lobby, il faut bien les encadrer. Yo ke ko kaba mutu po zolo ba papa mukolo azolo ba pe mwana na nga moko te. Mwana zalaka ya mutu moko te. Parce que ba ONG on a tozo fongola na Congo tozo kende ko aider bana on a to bota bango te. Bana to kangela ka ba carton to tindi to kotika na ba orphelinat. Baza bana na biso te. Mais tellement que baza bana ya mboka na biso. Donc baza bana na biso ba komi baza ba bien commun. Parce que bango de avenir ya lobby, il faut bien les encadrer aujourd'hui. Il faut bien les encadrer. Aza na droit te ya koloba ki aza mwana na ngai. O ngana lingide na kosala na ye te. Mais boma eso ke ba kokanga yo te.
bokanga yo te papa mamutu papa mobimba azoloba penza ke nga moko nde napesi pasteur mwana na nga place penza elelisaki nga yango wana c'est que mwana wana eza consentement na ye te papa nde akabeli pasteur pona intérêt na ye moko boye bapesa ye selile moko soki sikirisale soki nini abandaka kote akuna po akotisa mabonza akabi mwana na ye oyo aza nano kose développer akokisi nano age ya kozala mwasi te biloko ya ndenge na bosalaka na bana basi baza na ba 20 ans moto akoloba na bino aza te même la petite oyo bazwaki na Bukavu azaki pe na ba 17 ans azaka na kati ya lopango ya tata wana tosala ba video ana ba YouTube eloko moko esalama te na comprena te mbongo mobimba bakipaka peuple te siko bogeraka banani bodirijaka banani bodirija banani. Il y a une autre petite fille qui est arrivée dans cette maison-là de ces pasteurs-là. Les pasteurs pédophiles là. La petite avait aussi 17 ans. Azawana, je crois, elle a déjà fait un enfant. Ayaki Nakatia même elle avait 17 ans aussi. Aoutaki Goma, Soki Goma, Soki Bukavu. Il n'y a pas 5 ans. Moi, on avait fait des vidéos ici. Pas de réaction. Pas de réaction, comme d'hab. Lelo susu abakisi mususu. Kongola linga ke faut kota na famille na il faut likambwane ça na famille na ende à côté lema. On peut se mettre debout pour cette histoire. Pour akoloba non à ça. Parce qu'il n'est pas aussi les seuls, les pasteurs, je ne sais pas ce qu'est là, comment il s'appelle, je ne connais même pas son nom. Aza selte, baza ebele ba pasteur à modèle, on a soi-disant ba pasteur. Mais biso tozela ke loko soki continue na libota na yote tali yote. Nous oublions que bana wana baza pona biso nyoso. Parce que bango ne ba ko gérer mboka wana lobby. Bango ne ba ministre la lobby, le bango ne ba enseignant ya lobby. Soki to encadrer bango te, bako sala ngo ndeni. Makambo ya Kongo moko o vando kuma mitu na nzambe nanga. Ezalaka nano nini? On dirait tozo vivre na monde mususu, on dirait toza na monde ote, na ba media ebele ya ba media o toza nango ebele ya ba TikTok na ba YouTube na ba Facebook to mona makambo nyonso na monde entier à la minute. Mais biso to vivaka lokwa toza na jungle moko boyi, lokwa batu moko boyi. Tala papa wana pesa abimi pe aepe ko loba liso ko bakse susu ayesu ko dindise su pasteur na ye. Onga mongo na pesa ki mwana na ngai etali bino na nini. Ah, mwana soki asi abimi aza ya yo te. Akomi mwana batu nyoso. Na ba documentaire mingi balobaka nde baluba kuna na bazam na ba village na bango kuna nde balingo bala bana mike. Mais ekomi ti awa na bandundu. Ekomi ti papa akabela mwana na ye akabela mwana na ye pasteur. Mutu ozo kabele na no mwana na yo ya minere ndenge wana akombe plus fort soki alingi alala na mwasi na okopesa ye kaka de ba pasona na balalaka na basi ba ndimi na bango balalaka na basi na bango na bana na bango bazo mélanger bango nyoso Congolais elo waye bana mokili à part ko prier et puis to prier ka pe mal. Toyebi Bible te poto zaganata otanga Bible te Congolais loko nyonso baloba kotanga oroboma ya ye barangote to lingaka balobaki yango moni to tonda kana beglize poto linga ba racontaka biso histoire. Tout ça se fait pourquoi? Parce que Congolais azwaka temps pona yete Congolais a mi lingate ke nazwa na Bible na bando tanga na comprendre na loko nini za na Bible to lingaka ngote. Tolingaka balobaki yango moni tokende ofana na église 3 heures mutu moko bazo raconter yo aza ko expliquer Bible verset par rapport na makanisi na ye par rapport na ndenge azo linga kumbela bino. Pourquoi la catholique ba expliquer mingi te? Parce que chaque verset mutu aza na modèle à comprendre rango. Mais na ba église ya binzambe oyo pasteur akoloba selo sentiment na ye abandi ko décortiquer verset wana selo sentiment na ye Congolais aza wana loba papa prophétise daddy tolinga kaka ba raconter biso eloko e kotinda to sala effort to linga ngote
Congolais lingaka vandi place bazo betele lisolo ya zolo ba kende na bango bongo. Alléluia. Merci papa. Loba papa sakola papa. Congolais mo ta lingate ke yemo wa vana no banda ko réfléchir. Parce que Bible wana soki o vande yango yo moko ozana besoin que dans l'église tout le temps te. Parce que tu n'auras pas beaucoup de temps pour le faire parce que tant na ozo leksango na ko luka nzambe yo moko. Bande ko nzambe ba luka ka ye mo ba luka ka moto luka nzambe ye moko. Mutu moko te azwa lobiko po mutu asambela ki pona na ye jamais. Na Bible kutu Jésus azo bonde la pona bato azo bisango va ta foi t'a sauvé. Ta foi. Alobi te ke na kombo na nga kutu Jésus kutu ye moko. Abiki sa mutu moko te na kombo na ye. Abanono baka va ta foi t'a sauvé. Va ne pêche plus. Mais bino bo vande la boku misa ba passer le kola bandia wana bazola awana poto bazo coucher na basi na bino bazo sala makam omona penza papa vande nena ndako moi sine akinde ki negize banda 16h ti 19h azongi na nute omona na église ngo basi ba bomi minda mais moi si azaka akuna donc passer bazo sakana na basi. Pourquoi? Parce que tolingaka ko yeba te tolinga biso moko to yeba te tolingaka mutu moko bonde afa sale la biso et loko tolingaka donc service. Ko lukanza boko luke yo moko uzana besoin à pasteur tout le temps te hein. Pasteur mutu ako yekusele sayo nzambe te nzambe atelemi na porte ya chacun de nous. Soki yo fongoli akoti na kati ya bomwe na yo abandi ko dîner na yo bakomi yango na Bible. Mais pourquoi to lingaka ko sheka na mutu moko bo? Donc mutu oki ko finga ne nzambe tali yo te mais soki ba fingi pasteur na bino tanenge batu ya bostra basala biso aw. Bako bimana mafinga ya suka. Mais oko finga no nzambe tali bango te. Oko finga no Jésus tali bango te. Mais simbaka passer na bango. Tanenge papa na eko bimang. Na pesi passer na nga mwana na ngai. Aza mwana na nga za ya mutu te. Te, lera za na libumu mama na ye aza ya yo. Lera bimi akomi pona batu nyonso. Parce que aza bénéfique pona batu nyonso. Soki bo encadrer bien de lobby akosale la mboka wana. Et tout le monde va en profiter. Bandeko biso ba congolais et mon enfant na mais comment to ki ozala boyko eza période kako ya mobutu nde sala biso boto zala ka enclavé to binela ka mobutu to yembela mobutu nde tinda batu ba koma boye vraiment hein. Tu vas voir il y a les gens même qui encouragent ce monsieur là eza mwana na ete sali nini eza kuna kutule pa baluba kuna na ba village baluba babala kabana ba 11 ba 13 ans. Oui, kuna bana baluba bozolo babala na ba village baluba bala bana 5 ans. Mais to moni bango na médiate oh to moni to lobela na no to zo mona. Et puis to luka ko yeba racine nango. Comment on est arrivé à ce niveau ici? Ke mutu penza akenda kana ba intérieur, azui bana bato ba 12 ans ba 17 ans, ayeko tia na kati ya ndako neza na Kinshasa. Ndako neza na Kinwana. Et puis batu noso ba yebi epa na ye. Bana baso na bazalo kula batia bango na boloko moko boye. Zala taka si riche ke to lobake baza ko enjoy ata vi na bango to mona ka bango mutu na jeep na ye azo tam to lobake balandi mbongo po mwasi alanda mbongo kaka boye bavandi batanga kama desu batie na nzungu balamba bana bazo welela kaka boye pour rien oyeka enclavé ka bana batuti et puis azana bango na capitale na Kinshasa. Les gens no basi 4 5 bato babande ko seka mona ngolo kola ezali lustig mais lelo ese so lustig te hein. Mutu aza mabe soki bo telemeli na débité ako continuer na bino oboma bino. Mutu ki aza mabe ba kataka dès le début ba kataka ye. Biso to linga ke fo likambo e koma na ba famille na biso poto loba. Soki komi na famille na yo te sa etali nani kasi botika ete. Mwana wana soki lelo batsali astali éducation ya bien atangi bien. Ako servir mboka wana. Mwana no kyoza la pe ministre na mboka no kyoza la pe enseignante na mwana na tamso akotangisa mwana ya mwana na yo. To akotangisa mwana na yo. Mwana wana lobi akyoza la pe député. Azo lobi la pe nani province na bango. Lobi okosa la bénéfique pour na mutu nyonso toki otika kaka papa moko boye ayaka ko abiser na bana batu et puis biso tozo tala ba innocente
aza Salomon na milioni nyo ya zanango yeso ki azala ki Salomon azala ta na toloba na château na yemoko mutura mutazali na appartement na kati ya château ndenge to mona kana na ba Abu Dhabi na ba Dubai kuna ba riche kuna bazalaka atongi ndako moko do château donc mutura mutazana ba appartement ne kuna na ba visiteur na makamuna kaka o modele na mona ki epa na ye wana kwa bize na bana bato et ce qui est grave azwaka bano bazali ba vierge ta niveau azwaka bano baza ba vierge tala niveau hein et ce qui est grave mutu moko lobela bazo lobela ete ba ça peut se ba quoi arrêter ba arrêter déjà ba arrêter les couleurs ne se discutent jamais ba arrêter déjà ba fazer baza tale bele na Congo pona ba papa modele ya papa mwana wana pona modele ya papa bana wana to bana ko sungela bino bana depuis jusqu'à quand bino ko bo sala ka buzo ba tutu ya poto ba tinda ka ba carton bilamba pona ko sunga ka kuna bino bolo ba boko lambo boko finaliso non. Mal comme on a vu le wabou na 21e siècle. Mboke zanga ba shege mboke zanga ba etonda ba shege. Soki po otali kama kamba ba église wana. Siko botiki ya kobenga ka bana batu bandumba bana batu bandoki kuboka bango na balabala e komi subozo akabana na bo abizaka na bango. Jusqu'à quand cette histoire? Jusqu'à quand? Do ba laver ba cerveau ya ba papa soki ba mama ale ba ba botoli mwana na ye mwana wana ba arracher penza na kati ya vie na ye ba longoli azana no trop jeune azana avenir liboso baki otie na liba ezate ko libala mobali na ye bako banovana ye na ete papa na landa interview no basi wana mutura mtozaka na kamwa chambre na ye moko be batilo matela lokwa na internat ozana mwa chambre no batilo mwa matela na mwa mbeto na mwa matela ya 200 euros batie ya $200 batie li wana esili ozana mwa de demi na yo soki azana besoin ya kukushe na yo aye kozwa yo akena okuna na ndako na chambre na ye ta niveau et puis alobi le journaliste kuto atuna basi osiko nyoso olala na bango ndeni non ngana zaka na chambre na bango mutu na mutu azana na chambre na ça c'est quelle pité ça là. Mwasi na mwasi azaka na chambre na ye ngape na zana chambre na nga soki na zana besoin ya mwasi wana jour wana ale na ke na zuye. Bon, les rosues, ba msusu wana ba lali bango modo ba yaki wana na ba 17 ans wana ba jeune fille bazana no moto mais ba vandi wana bazozela ka tour na ye koka ozwa yo kende yo papa ya 70 okende kolala ye le repose ngisi ala koti su na kweti ne ye moko alali de bazaka ndenge baza wana basi wana nyoso 12 muto azana mobali azate baza ba passage na ele rayo ki posa ale azui moko akoti na chambre na ye asa ene makamna lingi asala la zongisi isusu kendo la na chambre ta niveau. Tala niveau. Do baza ba esclave sexuel na ye. Baza ba esclave comment monsieur zate. Ata ba utiliser ba étoile yango ndeko nanga azosala yango pona ko utiliser ba étoile même ko utiliser ba étoile yango ti ko koma na 12 bana bat o utiliser étoile yango ye kuto azana nini po utiliser na étoile ya bango ye azana nini c'est un sorcier o azana ba imagination sexuelle. Et ce qui est grave yenda de vierge akabango o pesa e moi no ayebi mibalité. Il faut à la vierge. Bande konanga.
Non. Azalata na 40 tokobaki aza na 40 70 ans. 70 ceux qui osent qui sorcellerie te eza nini. Poto olobaki azo utiliser étoile nende kwa lobi qui osent azo utiliser étoile na bango. Mais il aza na nini? Il aza na nini? Tana no voir balati simona so baki ko lokotango na tombola wapi tombola boaka nini baki ko lokotaba. Tana nano mariage yango. Et ça t'a mariage ko to monaki papa o ya sénateur ya Nigeria wana asala kina na Daniel wana Regina Daniel mariage ya kafu batu ba sepeli batu ba rien. Donc OK ozwa mwana batu tala nano forme ya mariage ya ko sala na mwana wana. On sait que ça ko saka na esprit ya bisoté ça nini. Ça ko saka na esprit à tous les Congolais. Quel sabotage. Botana no forme ya mariage ka sala kina mwana wana. Est-ce que ça mariage ya mutu azwaka ba étoile ya batu? Bon il paraît que ceux qui ont ba étoile nenge bazwaka ba étoile ya batu wana ezala po o koma riche. Siko étoile yango azozwa ya 12 personnes déjà azwa. Azana nini? Ba étoile nyoso wana azwaka sala nango nini? Bon mariage penza mariage ya pasteur Azali Salomon ya Congo. Et que ozala bongo? Tout le monde qui mariage ya Regina Daniel. Tout le monde qui a ngobiso nyoso lo kwa princesse. Malgré tout ça, elle a une vidéo, tu cria, awa. Mais quand même, on voit que la fille, elle évolue. Yo que zo mona batu, ya mona batu ya muke, pour que nous tienne na chambre, moko boy aze la katuru na ye, pour que la la ye. Et puis na katia capital, et c'est ça que, moi parfois ça me dépasse. Na katia capital, ndazo sala makambo wana. Na katia capital bande konanga place de justice ya Congo ezali. Obiki mo na fanda kana mitunaka obi tozama katia bandoto tokola mukaju moko boyi tozaka na bandoto na makambo ile kana Congo ezalaka bandoto ba rêve to ezalaka non nini. Na makambo aboyi ba papa ya modele wana bolo baki ba Rwandais obiki ennemi ya Congolais azana no Congolais. Moko toko so conscience de toko évoluer biso no sonzela moko. Congolais azalaka méchant amonaka intérêt na ye. Parce que ceux qui bozana bon mon côté, ya ennemi nyo sakoya kokota. Papa azo ndima alala na mwana ya 12 ans. Yo kanisi ka okosala nini pona mutu. Eza lokola bomi mwana azo tala penza venir à mwana wana. Aota la mwana wana penza na miso. Lera azo longola voile wana. Conscience ya kibo moto penza. Azana bana ya pli ya 40 ndenge aza wana. Bana ya age ya mwana wana. Lero zo mona ki avenir ya mwana o baby sango. Mais ozo salango na nko pona intérêt no ka sexuel. Bati ya medela nde tozana bango na Congo. Yango eza pasi mboka wana po etambola. Ea pasi. Au moins, il faut l'État intervenir quand même. Mboka wane za mboka polygamité. Toza ba musulmate. L'on a biso lobi moi to ebi polygamité. Bato bazalaka na ba bureau wana ba tiroir wana ezalaka nango officialisé te. Mais lere muto azo bala na plage ndenge wana bazo filmer ye. C'est qui a officialisé yango. Pourquoi on peut pas l'arrêter? Pour que makambo azo sala ekomela bana misusu te. Pour que ba passer misusu ba imiter. Pour na église no na ba passer wana nyoso na papa ya mwana wana. O kakite ya bote kana na mama ya mwana na ba vanda baza kutunda ku morote. Ba passer wana nyoso ba lala ka bana mike ndenge baza bongo. Il faut arrêter cette hémorragie. Cause à la moi si ezali et tout muté que osali instrument sexuel non. Na bamboko to vandi basi basala ka makambo minene. Angela Merkel asalaki 16 ans. Lokola chancelière. Mboko etambola nano kitoko bongo te lokola période na ye. Kozala moi c'est ça te kende muto aza bête. Qu'on peut utiliser car sexuellement. Moi c'est ça pour na sexe te. Asa instrument sexuel te. Soki azwaka bana ngo bakomi na ba 20 ans muto olobate olobaki eza choix na ye.
Oh, penza na papa ya mwana ye ko confirmer. Papa ya mwana ye moko. Aye ko confirmer que ngai nde na pesa ki pasteur mwana nanga. Mais c'est grave. C'est que eza consentement ya mwana te, il faut arrêter les pasteurs. Il faut arrêter et puis les papas de la fille. Mais ezalaka na oni nambo na biso makambo eza penza ezo choqué. Oyo ka balobeli yango te, ka ba vote o ba ibaki ba machine, ça nous amène où? Ça nous fait avancer à quoi ba machine na bango wana? Baleka te eloko moko changeaka na Congo te. Et do ezaka moyibi na ça nous amène où makambo ba machine na bango wana? Ba biloko ezali ko baby sa moralité à toute une communauté. Et ça ba biloko loko à papa pasteur. Oh, c'est là où il faut frapper fort pour ba misusu ba banga. C'est là où il faut frapper fort. Mais au moins, kaka, kuna kutu muta occupé, on dirait que loka, on dirait na comprendre makamba mboka na ngate. Muta olobela ngote, ba principe ba kosa le lokote, mais soki manike a finga ki sindi, ale baki bakangi manike. Ale wana ba komo olobela. Ubiki no mitu na, c'est pas possible. C'est pas possible. Wana sikomona sikoma policier batrime baki ko nuka sikoma manike baki ko kanga manike. Pona benji. Mais makambo kutu yango yo, makambo yango yo. Bazo baby sa jeunesse. Wana omona mutu atelemite. Bako sala ngote bako bima pete. Et puis papa na akobala 13e femme et puis akobala 15e tia okoma na ba 20e. Azako ko devierge kabana na biso. To vandi tozo tala ye. Soit disant pasteur. Poni ni abala kabana wana na Kishasa te. Akenda kana ba intérêt na fond kuna. Place ya moniki batu bazana pasi. Mbongo ya dote pe ape sarate. Mbongo ya dote ape sarate. Akeka azui na ye. Ala ye kotia wana. Akomi donc instrument sexuel. Zana bangwata mi balemi sa tume okton disa 12 personnes, 12 apôtres na kati anda kuna kaka po o satisfaire ka neni na yo. Ba besoin sexuel te. Et puis on va na bango na kati ya capital. C'est likamba mwana wana esuwa kinga modele moko bo salinga pasi moko do na moko mwana zomi tuna bandeko na mutu ako défendre nga wazate mutu lobela nga wazate. Nambo na biso to telema te mundele loko ndenga na ndeba o telema bako sala ba marche mais congolais azana occupé nena azana no occupé bazala ba député bazala na ba mbongo bazwa ka ba 21000 bazala ba président de la république do biloko ko congolais na no azo occupé na no yango wana eloko eza ya ye moko pona intérêt na ye nanu misusu wana tali ete tala ka bango ba congolais te. Ça fait mal hein. Bana ebele baza ba shege na balabala soki otali ezaka makambo ba église ezaka makambo ba église combien de shege toza na bango na Kishasa wana e moko epesa ngana e komo pesa ngana kanda okende na Congo po moyo tambola ezate le otambola zongo na bato na esisa ngana posa ya mokili omona tanga zanga congé na préféré na vanda na ba malili oyo kenake na Congo po okende omona bilo moko boye ezo salo pasi kaka pasi. Omona mutu penza eloko ekamsanga mutu azui 5000 2000 1000 euros atie na enveloppe azui pe amati pe na mutu kana titi azoleka bana ba shege wana ti akene église ya pasteur na bango akiozwa 15 millions akio simbisa ngo pasteur soki eza ignorance te ezalaka na nini na biso soki eza ignorance te soki eza kozanga koyeba te ezalaka nini na biso auti penza na poto aye penza na enveloppe akio pesa pasteur po pasteur a priya po na ye amati pe na mutu katie mbongo wana na enveloppe ti azotambola na nzela azomona pe bashege aoma ndenge bashege balali na balabala etali ete azwi 10000 wana akio simbisa ngo pasteur o aza deja na ba château na bandako azwaka bambonza 3 kilte par jour akio simbisa susu 10000 wana ute nango na poto hey congolais ezakana nini na biso na ebite ide wana ya kotia confiance pa mutu na ebite soki uta wapi pa congolais congolais atia ka elika na nyoso pa mutu soki aza fanatique ya mutu akoki kokufa pona mutu wana
tina niveau bokoma ko kabana bana bine pa ba pasteur. Donc il y a mis Congolais ça c'est le peuple na monde. Oyo ami aye baka valeur na yete il faut asale lande mutu. Kongo soki pe na mitu na kasoki za la pona ki jaloliste ya Mobutu wana to bande ko yimbela Mobutu ba parana ba pa biso ba binela ba Mobutu. Soki yango nde sala ke ba Congolais baza bongo na yeba te hein. Congolais préféraka a humilier mutu nyoso pona mu idole na moko boy. Ami bosa ni ye moko na ki valeur na ya bwaki. Abwaki na valeur na ye azala na moumbe ya muto grand prêtre yo kunu ye kutu ye budboko sakana na yete ye penza siko yo lero zo kumisa ye bongo yo moko ça vient d'où parce que on ne se connaît pas tomi ye bate muto ami ye ba au moins tomi ye bate pourquoi makelele tolingi makelele tolingi ba musique tolingi ko ganga tolingi tozana temps ya ko vanda nano ozonga mutu te. Omi ye banazan nani mutu ami ye bate ye wana kumisa abatu pam ponga pena ndenge na zabu na vanda kana na vandi pena na osala video na okumisa mutu moko boye ke yale ki batu nyoso siko yale ki batu songa na nani so yale ki batu songa siko na zan nani tomi ye bate to ye baba valeur na biso te Toyebika ko kumisa batu misusu nde baza bien bango nde baza bien yango ti to komi na niveau ba misusu bakabaka basi na bango pa ba pasteur ba misusu bakoma ko kaba papa wana to moni akabina mwana na ye ti papa wana komisa basi 12 ba fille wana nyoso ba parents nde ba pesaka ye ba parents ya bana wana nde ba pesaka ye ba kabelaka ye. Mwana na uta na Bukavu na landa témoignage na ba papa na yende akaba yepe pa pasteur wana. Tout ça nini kifana quit kifanatisme moko ezanga mituna makolo batu batika koza ba fanatique ya Nzambe ba koma ba fanatique ya ba pasteur. Ozo kabele na no mwana no bongo soki asengi mwasi na seconde. Parce que tomi ebité, toyebi ba valeur na bisote, toyebi sens ya vie na bisote, total rappel lobité ka lelo. Papa na talite ke mwana na lobby okozala nani, akyo sunga peut-être toute la famille. Peut-être yenda zaki étoile ya famille ne mobimbelo bana ndeko azobia wakiazo ka ba étoile ya bato. Peut-être mwana nda zaki étoile ya famille na ye. Okabi e pa tata moko boy, ba rituel nini asala kana mwana na buto yebite. Ba makile wana virginité ya mwana o ya eloko osana ngo yebite. Yo ka pona ki fana kwiti kaka. Okabi mwana. Et puis azo insiste za mwana na nga moko na pesi ya za mwana na nga ite ya. Nyoso wana kozanga koyeba Congolais ayeba hello te. Et la majorité mutu nyoso te. Ba yeba hello kote. Lero zolo ba ke mwana za ya yo. Mwana oso bimisi na mokili akomi ya yo ndeni. Aza ya batu nyoso. Pour le prévenir que meka ko beta place batu bazali ba ko beta yo. Meka ko bomo ba ko tio na prison. Mwana zalaka ya mutu lera zana libumo lera bimi aza pour toute la communauté. Donc papa on a pesé aye ko fungola batu miso lobi nga inde na pesi passer mwana nga. Donc eza consentement ya moi cité. Oh azana 18 ans consentement na yete. Pour papa na ya confirmer na vidéo que nga inde na pesi passer na nga mwana na nga. Nga inde na pesi passer na nga mwana na nga. C'est que bah tout n'a consentement ya mwana te. Na bande ko zelande akokisa 18 ans, elle vient d'avoir ses 18 ans à peine. Alors, on a payé un pasteur. Donc, Kabela est pasteur depuis longtemps. Moi, Nazaki na 18 ans. C'est l'homme à l'obaka ya papango. Donc, Kabela pasteur, moi, Nazaki a 18 ans. Ça fait mal, bah, ignorance et abouye. On dirait que tu vis on dirait que tu vis dans un monde mususu, on dirait monde où tu mususu bazana on dirait que tu vis dans un jungle moko boye. Tout ça là parce que on ne veut pas lire. Tolinga ko tanga te, tolinga ozwa tante ozonga mutu. Tolinga ko tanga te. Même Bible wana ba passer on a ba nyoko la rabiso na Bible wana ba ko luka ba verset oza pona ba intérêt na bango parce que dans la Bible il y a tout, dans le Coran il y a tout.
baluka siko kote oyo aye ko sepelisa e po ya tanga Bible wana yo tanga ngote yo lingi kaka ozala wana na église okangi maboko alléluia papa alléluia yesu ko atanga ngo ako manipuler yo kana Bible wana ako manipuler yo kana Bible wana parce que ayebi bien que otanga la Bible wana te ozana on attente otanga ngote Yes, côté ma tanga Bible on a ko manipuler au kana Bible on a ti okoya ko bimisa na mwana na yo ya vierge opesiye. Papa on a les selte hein. O apesi mwana ba se bele ba pesa bana na bango. Likambo asomo na soni. Papa mukolo ndengana azolongola pe voir na longi ya mwana muke wana. Pour que le sala na ye nini. Elobana masolo ya député po kanga yendenge no simbena no ndenge mwana wana eloko moko eboti na nzoto na ete mwana na zomo apenza bebe penza azata na place okyo simbela yete papa ndokyo yo soki alalisaka basi yango na bandeke na banyama to yebite soki ba rituel nini asalaka na bana bato parce que ça normal te oza déjà na 11 femmes oyo botisa bango tu baya ba vierge siko zo luka mwana muke ya ba 12 ans bongo po sanene soki ezaki ndokite zanene soki eza mutema mabete zanene Congolais na mutema mabe Congolais monaka intérêt na ye même moi conscience ka koloba le rezo longola voilà otala mwana oyo aza na avenir mwana olobi peut-être okoza la ta député na mboko oyo mwana okoza la ta enseignante na mboko oyo mwana peut-être okofungola ta ata on gêne po asunga bana nzela mais au détruit ka avenir ya mwana wana bongo OK no vanda kuna na kati ya lupango ya basi soki combien ale bali ya kamadesu balambaka eloko pe malongeza wana te. Et puis avant ici bango nyoso na Kinshasa na capitale. Mto yebi sepe loko azate mboga ya bana na banga bana jungle. Mbogo ndireza kana luate mbogo obike ngana fanda. Mes amis, nous sommes quand même au 21e siècle, non? Depuis quand polygamie est commis acceptée na Congo? Polygamie est acceptée dans le Congo. Mais pourquoi vous avez tata wanate? Pourquoi vous avez pourquoi vous avez tata wanate? Pourquoi vous avez tata wanate? Pourquoi vous avez tata wanate? Azo sala ka oya sepeli na do mboka mo muto sala relo wa lingi na so ka zana mo mbongo ne mukebo ya bandi ko manipuler bato bandi ko utiliser bato bandi kaka mbongo kaya mabonza pe o papa na ya mwana wana apesaki kaka meme mbongo mabonza wana ala ye pe anyati pe mwana na ye aza pe ko baby sela ye mwana. Pourquoi po tolinga ko yeba te qui nous sommes réellement? Congolais, lingue africain en général, on n'aime pas connaître qui nous sommes. Nous ne voulons pas ça. Tolingaka batu ba sale la biso, il faut batu moko ba uta quelque part. Batu mbe ba kumisa ka batu ba kumisa. Oh, muto zoko e pa mundele zara ro mona muto zo kumisa muto kumisa pona nini? O kumisa pona nini? Na place ko to sala ko zo benga mutu chef wa boy na ye. AFC o kombo na ngeza Schneider. Benganga komo nanga maya. Komo nanga Michael ko benganga ko azo boya ki me bino bolinga ka ko benga batu ba chef o wana patron de patron wana ezala no ba complexe ya ndenge nini ti ozwa mwana opesa moto kifana quit. Est-ce que ceux qui sont en église nous sont par là? Il faut pas nous pas zaka en église wana.
Yango ba passer bazo sakana kana bana na bino po bokendaka ba église bokumbi famille mobimba kuna. Kende osambela yo moko tika bana baluka nzela na bango. Baluka croyance na bango sito na poto ba passer ba bebisi bana ebele po ba para ba kenda na bango na ba église wana. Mona poto trop naïve ayebi ne lokote. Kendo sambela na osambela ka bango ke o mema bango na ba église na bino ya mangala wana ale sima ekomi o bana batike na chorale passer la bandi ko lia na mama na bana. Po bino moko bo memi bana na bino na ba église yango. Ennemi à Congolais, azala à Congolais quoi. Ennemi à Congolais, azala Congolais. Ça fait mal. Eh, je dois couper. Voilà, je vous aime beaucoup. Je dois couper. J'ai un rendez-vous